Alors, lorsqu'on parle d'une reine, tous on a des volets. La reine, la reine na voie normale pour bazali. La reine peut passer la reine dans la molimo bazali. Donc, c'est une reine parce que place monter na mona ki mama tala mwana azala ki reine sur na village moko songolo, ton na ville moko songolo. Alors, la reine bazo bengwana ezaki la reine de Motoashi, mais et bâti sama qui peut makamsu na kati. Chala mwana eza nzambete. Ouais. Eza ki nzambete. La neni papa. Eza ki nzambete. Oui, capitaine, il y a l'eau, la poula, vient de rien. Même si on parle que moi je suis un homme spirituel. Comment me disait ma prophétise, on est comme un bon. Mais ma prophétie, mais ça pour prédire. Ma comme la bango. Et ça va divination. Parce que dans le bien voir, pour bandak baso kota, baso fréquenter, bah ça va qui est là. Kalabigité, tu reçois. On remet ça à tout le monde. Même Michael paye. Michael paye, mais au Kendi. Au sommet. Donc, et ça dit, pas parti Boba Signaka, alias Boba Sala, ne, Baye Sarabamon Marabero comme la Bango. On a dit, mais là, Abim Toko Sala Bankolomi Balete. Soko Inimoko, Ogoliga Moussous. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. On est sur les achats maman et soit Moukili et sur la réjouissance il y a Moukili. Mais bon le mec est tout les gars Moukilité n'a pas qu'à besoin de Moukili. Moutoko les gars Moukili bon le gars besoin qu'à naïté. Donc bana wana oh bah le mec qui n'a pas prophète Songolo. Mais tout le monde est besoin de pagano. Bah on a pas tata là bah on va kokani. Joli data. Oh mais manzebo na comme mais la yo corona reine de Saba. Attends, boy, voyez dans un côté la gaille. C'est de la gomme. Avec grande chanteuse. Et pas un décobosi. Je ne t'ai pas mon beauté, ma. Oh, yo, kaya tamu kolomoko avec tes conseils. Oh, katamu kolomoko avec mes synthèses. Oh, son monde. Mais comment vous allez entendre? Yo, tu n'as pas de conseils. Bon, que vous allez plein. Beaucoup ça mutu kingan. Tout le monde. Comme ça mutu lokola yo. Et comme idolâtrie. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mon mani. Loboko na tata et c'est moi milikola banika pina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ngeko landaka yango, Ngeko talaka yango, na Vincent Makeba. Mbote bandeko balandi ya Ciel Vert TV pe bonne année joyeux Noël to les carapé ma meilleure vena bandeko nous surtout au balanda Ciel Vert TV ba abonné na biso o ba préférer Ciel Vert TV na pesi no merci mobu elamu na bino nyo surtout vraiment biso ba na nzambe to sepelera toujours ndenge nzambe zo batela ndenge nzambe zo comme ça biso zo kotisa biso ba année asika vraiment merci beaucoup na bino nyo surtout ezali Ciel Vert TV chaîne ya bonzambe chaîne yo ezalaka e kotisaka bato na loleka osaka ni fili yango Ciel Vert TV lelo toye na émission na biso tolingaka mingi na chaîne na biso oyo tolingaka mingi toza awa na toujours na résidence ya Levera pasteur Vincent Makela l'homme paranormal oyo alobaka makambo ya kitoko lelo toza liboso na ye mpona na suka ya mbula oyo aloba mpe makambo malamu mpona biso bana nzambe nabosani te na nsima ya bilili namoni je suis liwanda babi au change pas l'équipe qui gagne je suis liwanda za wana mpe na bandeko nyonso tu ya Ciel Vert TV naza kopesa salutation epai ya Levera pasteur Vincent Makela shalom papa Vincent Makela. Bonne année, long valable. Merci beaucoup. Moi, je suis petit frère Jésus-Christ. Merci pareillement, papa ingénieur, Vincent Makela. Cerveau électronique. Merci beaucoup, papa Vincent. Bonne santé, bonne ndenge lekisa suka mbula o na Yesu. Santé, comme d'habitude, santé za malam. Malgré moi, normalement, mike, normalement, zali. Mais santé za malam na ngolo nzambe, c'est essentiel. Toi, na pema. Toza na bon moyi, tokumisi nzambe. Suka mbula elamu pona ba ebanso, bazo na biso. Nzambe le kana opambola bino
suka mbula elamu pe bandela mbula elamu ya 2023 naza koyebisa bino ezali année des exploits année ya baexploit oyo nzambe akosala kati na biso etia elika ke na nzambe tokosala baexploit ebele nzambe apambola bino. Merci beaucoup wana ezalaki patriarche Vincent Makela toza na ye toza na émission na biso émission moni kaka bainnovation oyo toza ya hotelema mpona suka ya mbula oyo toza vraiment chaud mpona kokota ya mbula sika na année ya ne pasteur Vincent alobi année ya baespoir toza besoin baespoir esala makati na mboka na biso mpe na CLVR TV mpe na bana nzambe surtout ya nzambe toza besoin baespoir oyo nzambe alakaki biso tomona yango na année oyo. Papa Vincent Makela, toye liboso na yo lelo toye vraiment kolobiso ma mingi te par rapport ya mokili makambo eleka na mokili tosala analyse ya makambo ebele Papa Vincent Makela. Ok, eza malamu parce que malgré tozosambela mais tozovivre na planète mosusu te tozaka na se na moi oyo alors makambo tozomona par rapport ya baécriture par rapport à bassigne de temps au Jésus-Christ alobaki tu peux que ça l'analyse tu peux analyser yango sauf que tokota makambo na bango mabende so tokofuma tokona makambo na bango mais ce que tu peux ça moi analyse pour na ko éclaircir bato ko talisa bato ke ba matisa boyebi et puis baza na mayele et ça m'a été long valable nzamba pambola. Merci beaucoup Patrice Makela comme peut sur aval tu ya ko ça l'analyse na yo pe to na ndaku to ko zaki to zo appeler lever bo nanda kuboy maman sepelaki to ya mbao. Merci Papa Vincent Makela to mona maman tu les kame belé na mboka na biso makambo tu les ka belé mais liboso eloko muke na tout na Papa Vincent pourquoi artiste na biso munene o to tu komona mama tsala mwana akufa ki biso to yebi na biki na se ki mo be Pasteur Vincent yebi tsala mwana boso na bi na yebi ete na zabu talokuta na yebi ete ndeni na sali quand même star mona na mboka na biso azali mwaso yo atombolaki culture luba c'est ça parce que ye pelande butaba bimisi banzembo ya kiluba oyo yokani monde entier malheureusement azosela mukili azalaki on a un artiste populaire azaki na mukili bon mabe zaki angwana mais azalaki mwana mwasi moko nekte soko babeka ye une artiste ou un artiste un artiste ya mukili asali mukili mais malheureusement akei sanki ayeba nzambe ake sanki ayeba yesu mawande yango wana pe mabende yango wana parce que moni ne kundeli na ye na makambo ndenge lekaki ezaki mwa nyamu je crois que tokoki kosala mwa moke analyse na yango l'homme valable. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela l'homme paranormal. Papa Vincent toyebi ete bato nyonso tu bakufaka tomona ndenge baterrement na bango esalama mais ya kokamwa ya mama tiala mwana no olobiki aza artiste moko oyo atomboli mpe culture na biso ya Congo mpe ya luba mais tomoni liwa na ye enterrement na ye bakekundi na butu. Pourquoi ça mère na butu? Deuxième question na ngam suna otuna mala moko pour répondre biso. Deuxième question na ngana tuna pourquoi conseil ya héritier et l'équipe bato bakufi? Conseil ba kenni na ba question ngana tuna yango wana Papa Vincent Makela. Bon tchala mwana tout d'abord biso moto yebi bazo benge la reine de Moutouache. Alors lorsqu'on parle d'une reine tozomona ezakana dévolé. Ba reine oyo baza ba reine na voie normale boy bazali ba reine peut baza ba reine na nzela ya molimbo bazali donc c'est une reine parce que place monte na monaki mama tchala mwana azalaki reine son na village moko songolo to na ville moko songolo alors la reine bazo bengana ezaki la reine de Moutouache mais e bati sama ki pe makamsu na kati mama bata ma ezaki na kati ngala bike bato bakuna bona babuto za ba chef coutumier c'est ça oui. Et puis bah homme mystique. Bande bakunda bana butu parce que bazala ki pe bato misala butu. Oui. Alors na yebite ko kunda Maria ya ndeko ya mama tchala mwana butu ezali lié na makamna butu to eza coïncidence kaka moi empêcher ça maki pona bakunda na butu mais so otali malamu eza penza normalité ko kunda eza normalité et puis na kufane pe ezaki pena normalité parce que ebisi makambo ebele atike lokote atike na banongwa ndaku banini mais so otali na ra tchala mwana okondima teke biloko wana ekosalamela ye yango na kopesaka bato toli komona mutu eza koyeba ye te mpe kolula makambo eza kati ya mutu te mpo oyebi te baréalité
eux ça la bonne monnaie na ba vérité ça la bonne monnaie donc kokunda mena butu et ça moi suspect et ça pena moi suspect un message papa oui et ça un message pas bateau yo baza kotala ke vanité de vanité tout est vanité ok pour manzoto na yo ko sala ambiance ko sala nyonso mais ezali pamba mais na ko épingler et là on a profité pe liwa ya ndeko tala mwana eza nzambe te ah ouais eza ki nzambe te na ndenge ni papa vesa yo okomi capite ya lola kuna ou bien ndenge ni Nelson Balmi que moi je suis un homme spirituel je suis un guide spirituel dans Motoyo, dans Kambabato. Ça fait beaucoup des années. Oui, oui. Nazali un vieux routier de Misala Oyanzambe. Et puis, à part que c'est l'Anzambe, na utaka pe quelque part. Na yebi mo mukia ba vérité, ya makamebele. Liwa wana eza liwa ya Nzambe te parce qu'ava akufa, abane kolo taba luambo, azomona bato bakufa, badini, eza ki normalité. Ah, bon, so tamuta kufa ndenge okufi ezali wanza mete. Te rapport mo za entre biso bana ba morte. To za na rapport mo côté. Mora ko kutoye ote. Parce que yo zali vivant, yes akufi akena monde mususu. Biso tika na monde on va benga ka planète Terre. Bon ba kena planète mususu. To za ba ko contact ngeni. Mais Bible lobi ango, il n'y a pas de relation entre les vivants et des morts. Alors, yo somona bato bakufa ndenge nini. Donc comme un esprit mususu. Comme le makamusu katina yo. Donc liwane zaki na moi ba kambebele, yo komoni pe bibisi babiloko ebele non valable. Merci beaucoup papa Vesa. Non otani Bible na se référer moment de l'eau moro papa Vesa. Tout le monde a Jésus-Christ notre Dieu avant liwane comme appelé tout le monde attend ça la prière na ngomba ya nini tanga asala ki changement tout le monde qui Moïse na Eli bazaki de ba kufa ba bimela ki wana pesiko otolbani papa Vesa que ouais ça va mystère en Nzambe et puis soko tali Moïse na Eli oui ba kufa ka penzate Moïse tango Moïse a katangi motema oui ange na Nzambe aiki ko enlever Moïse azaki enlever même à te bemene ba nesre ba mona ki angote Eli pe azala ki enlever Osomona. Et ça, c'est que Koufa qui va conduire Bangote. Comme Jésus passe là qui a Koufa qui a fait quoi ça qui a enlevé. C'est ça. Donc, basé quelque part. Le corps de Jésus a maître de tous les esprits. Alléluia. A fait un colère tous les êtres vivants. A fait un Nzambe. Na bunzambe na divinité na ye, na ba pouvoir na ye. Yango pour que tali ça va connaître que a n'importe qui te. Azamo konza batonyoso azali c'est lui le maître de tous les esprits et c'est lui le roi des rois asala ki yango pona ko prouver te mais pona ko tala sa capacité spirituelle azaki na ngo na bo konza zaki na ngo et pas bato ba mona naka no ba mona naka te yango moni na ba prière na ye Eli na Moïse babibaki voilà papa Vesa ezaki message mo makasi wana na kasaki to kangama na question na mais obetsa mo dada Amanzama pambola par rapport à badon oza na ngombe moi le bara bien pe oza na bibliothèque katina pa na bagi non na kanga na place wana o kanga ndenge ni obi te mutu yesu wasi atanga akufaki oui yego bakundaki Eli bakundaki ete Moïse bakundaki ete mais tango yesu wasi asekwaki tanga Bible omona ke yesu abimaki na bato su bakufaka bakundaka bango abimi na bango bamone ni bona mukili na ba famille na bango après quelque temps balimwe donc Jésus c'est lui le yango moni bato bataka temena yesu ba sala bere véritable Nzambe on a tondimela et ça de Jésus parce que ba preuve c'est les belé c'est ça n'a pas un exemple beaucoup le na combat yesu bato ça délivré et belé tout le monde na combat soit sida zobika alléluia tout le monde na combat soit sia ba cancer ezolimwa na combat soit sia bato ça la délivré na mona maboma au nom de Jésus motation qui juste donc yesu akufate asa la bombo lo voilà merci beaucoup patriarche Vesa Makela o bolingara mingi na sike na sima ya TV o bota ba liboso TV bota la vraiment beti maboko po eloko pasteur Vesa Clexi biso lobeli biso na pe na idée ya réponse ni na te mais nzamba akotika tine apesi yango merci beaucoup papa Vesa tozoki na analyse na biso pour na ko Clexi toujours ba na nzambe papa Vesa to mona na si oza ne to baki toza ba patriote toza ba na mboka toza na mokili to mona artiste o lo ba artiste ne bolo ba artiste mondaine
héritier Watanabe au peu mon ami olinga mingi par rapport à sagesse nae auteur obeta concert auteur obeta concert tout le monde qui mambo sala maki quelques personnes ba kufi pourquoi pasteur fait ça soki ba mission na biso obeta concert ba kufa kaka était bino ba sala nzambe et ça là ça message et tali saka misala mabe na bango ba pacte na bo ba signa et lo bamba ki banda kala lokola aigle aliaki et sengel pe mi ange mi demo palia. Hein? C'est ça le problème. Donc la aigle aliaki, pourquoi pas mi démon pa alia, mi ange alia. Donc ils ont tali ça pour monika batamu ki baza bazoba. Ceux qui bato moné makambo le cas qui na concert, il y a le grand aigle. Tant sur le concert sur aucun souté. Au somona. Ne comment awilo. Atu kokufa. Nazoka batemoche na ye, ati kutu moi c'est la zemi. Et ça beaucoup liwa moko ya buzoba donc mutu aza ko bibende la liwa demo liwa vanda kina ye ye moko biya ko kamatangai makama tokota omingite parce que etali bango c'est ça na makama na bango so bi ke bandi mela Yesu ba passer boza ba venturier banini moko makama sala ba pa ba to mukili baza banana malamu to zala ko toma venturier ke oli akabatu Robomabatu, c'est ça. Robomabatu. Osomona. Nous sommes les amabe. Mais so ba binanga pona. Neko pona ko to sala tamo ba vantir. Kena taxaka makila batu. Donc moni ke bato ba komisa kawana, o balanda kawana, baza penza bato na satana. Basala ba part, basala ba alliance na ba satana. Parce que bango misara bango, pona ba succès na bango, pona ko sala ba funda bango, il faut ba pesa kabatu. Voilà. Merci beaucoup Papa Vincent Makela. Nala toujours na bino ba pasteur. Papa Vincent Makela batongo nzo babaza bata satana. Mais to mona bango suivant so ba beta ba grand concert en menene. Ba toujours pas na bino ba pasteur. To zomino osima to mona kolo ba bino te. To moni groupe ya Kra Wenge. To ba na concert on ba beta ba yaki toujours côté musala nzambe. O ba benga prophète. Après on a bête qui concert tout le monde est le kaki tozongi sima tout le monde a aigle ou bien aigle fali poupa attends avant bête concert zongi sous je crois pas ya prophète Moussa Nzambe prophète Konde tout le monde qui m'a montré la qui concert on a battu plusieurs de morts ba kufa qui c'est le scram aussi arabe ta concert on a aye sous côté ya pasteur Konde prophète Konde tout le monde watana be otolo ba qui concert ba tu ba kufi avant ya bête concert lobi ya tout le monde qui a bête qui surtout nanda ku même salon au prophète Konde ayambaka batu assemblée pour la bango ba qui débat ça la plein batu kufa est-ce que le pasteur fait ça et que yo musala nzambe pour tant ba pe ça ça batu ça la plein on a pas batu kufa parce que yo musala nzambe yo tinda batu ça la gloire bongo ngala bi ke bino basala nzambe za pour na bosa l'évangélisation batu baya pour ko évangéliser mais pour na botinda batu ba ne conseil ya mukili Papa Vincent bon mais biso wapi mais wata ngo pas ça une plainte. Et ça, je donc, bato bayaki mais stade yango petonde na ngote. Et ça mi kon se kokanakate. Ozomona. Mais ba ku figa. Mais ngana yebi ke bato ba kokanakande basanganaka. Et pas mosala nzamba na bageno lukagani. Apa mula bango. Bageno lukagani. Apa mula musala na bango. Est-ce que mosala ya nzambe mission nzamba tinda biso to sabela ka ba concert na mukile sala ka plein to pour l'olez à la plein. Hein? C'est ça le problème. Mais parce que nous sommes nini. Bon ça la peut plein pasteur Vincent. Tant bon qui nous sommes sans Nzambe, assemblée ba moi ba à ton stade de martyr. Pour moi na que Jésus a la raison. Bokoya ba bango na kombo na ngai. Mingi bakoya, bakote abino ke ngana pesa Christ. Mais bakopengwi sa bato ebele. Un homme de Dieu ayi ko loba ba na molimo te tout d'abord, bon que de concert à Mukili parce que connais ali esprit en réjouissance. Et puis, on réjouir na bunzambete mais na mukili. Ba play waneza ba play masumu. Ba bina ba danse bo keseni. E kobo e kosala bakuna. Makama be kosala bakuna. Yo kotina ba patanza be ba kene kuna pona nini. Biso to pesa ba patanza be invitation ya kwa d'église. Alléluia. Pona voka parole. C'est ça. Ba za la fermi. Oui. Ba tonga bomo na bango. Kuna na concert ba rezwani. Tu comprends, pasteur, mais comment est-ce que bon pour Nanis chaque fois wana baza ba prophète nzambe te ba prophète nzambe te na musuna mona ba komisaka ye biso bana prophète Kingandi soki dodi soki na mona surtout ba journaliste mais comment na bato ba bongo la habité mati
Pour nani pasteur veut ça pour nani bato comme ça prophète mais na TV bazo finga na réseaux sociaux bazo finga bazo na polémique ba comme ça ba misia mukili mais ensemble ba prophète mo songolo baza sali yanza bete bato wana papa veut ça mais ba ote ya bango le banzambe ba changer na bango ya ba zaza na bango po bate ya bango malé mais bango ko ba kura saka bango ba sala msa bazo sala wa ya ko finga ka bato ya ko sala ka ba plein ya ko misa ka ba musicien Bibolo biboy, nul ne peut servir 2 maîtres. Alléluia. Quand on a la teyaka, on a la dimela, abim toko sala ban kolomi balete. Soko inimoko, okolinga musus. Tu peux pas servir Dieu et maman. Wale est la maman et soit mukili, et soit la réjouissance, ya mukili. Bibolo bi ketolinga mukilité, na makambo la mukili. Alléluia, oui. Mutoko linga mukili, bolu kwanza bezaka na yete. Donc bana wana. Oh balobaka bakenda ba prophète Songolo. Oui. Mais tout le monde a baza ba pagano. Bango na batata na bango bakokani. Ce sont des païens. Après ça action de grâce na bango qui ba ça musala. Côté musala nzambe. Ce sont des serviteurs du diable. Yo ka action de grâce c'est quoi? Et pas nzambe ba pesa ba action de grâce et ça ba sacrifice. Yo ka c'est ani. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Pour que comme ça ngai mo se na nzamba iko tolérer net ngana ko tolérer mo na ngai asala misalo ba to mona ka basala non papa veut ça non ote ya biso mututana babi n'y a pas de son métier mututana musala na ye oyo arabo la famille na ye ba musala pone yango wana papa yobi ya vanga la bongo le tema so zanga na yo yebi mais na tika pona ni na tangelo beaucoup de musiciens ba tika musala wana soki na tangeli yo joli data oye manzembo na komemela yo corona reine de saba ato boy ko yeno ko tala ngai tindela kama aki grande chanteuse et pas yande ko bozi joli tabongo motema oyo kai ata mukolomoko abeti concert oyo ata mukolomoko bimi sinze mon père wa maloba azaki purifier nanga yo yebiye azaki kwa d'église azwa ma d'église auti à l'église mais banzambo na ye moko azolinga ngo sute nabi na mikosa bi kulutu na tola tanzambo na ta ya viki ye shama abi tika banzambo satana wa aboyango bengali petit prince ay manzambo ya e pa ito uti ezali de musika e pa ito kende na yamaka même une émission na canal qui on a moins ndo yamaka na canal qui aya ka petit l'église c'est ça oui ati appelle l'église alléluia oui mo reçoit bi lepsenga bi bengali petit prince le grand malwata abia wala bakombo wana yango te pasteur yango te na bina chola tanzema na yoyo ya nzembela ngo bolingo nanga aboko yo kango nepsenga bibo soki na sala banzema asani abibuka basedewa osokona mutobongo na muteba kana solo oui oui Bibo rabike muto akomi katira nkolo akome kelamu ya sika makambo kalese nini eleki mais bato yo basaka na makambo kala pe ba prophète na bango baza ko encourager bango obenga mo bazaba na nzambe obenga ba prophète bo sela nzambe non papa natangelo mususu babi baze bele Carlito les grands chanteurs c'est ça ngana mona kana ba chanteur ya Congo mutalika Carlito la koyemba azate oui, yoga mukoni Carlito a joué la musique one. Jamais. Yoga mukoni Carlito a quel concert. Jamais. Nale ki na yepe. Là ça c'est ko yemba na saiko. Oui. Tala elelo. Abongo la botema, alinga banzembo wana te. Osomona. Mais comment mo sali ya Nzambe yo tinda ko les concerts. Boka na kuna mo sala plein. Beaucoup de gens tout d'abord, comme ça mutu lokola yo et comme idolâtrie. Alléluia. Oui oui. Et comme quitte ta personnalité. Oui. Pas mutu lokola za Nzambe te. Bakuma melaka ka Nzambe, bakum sa kaka ye. Ngala zali warrior, ngala zali jibikilai, ngala zali boye, mais c'est diabolique. C'est ça. C'est satanique. Ça oui. Comment yo pasteur, ya Nzambe okotinda ye asablo kandenge wana. Bazaba sali ya Nzambe te. Lukuta. Papa Vincent. C'est le serviteur du diable. Nazaka toujours na question na papa Vincent mais nous le bima ya okumba mela mutamuki na mona ki l'un des prophètes na biso ya mboka prophète Denilé c'est avant fali pour pas beta concert wana asalaka veiller kuna na stade de martyr afukami vraiment boy. Na ba image l'un des prophètes de ya mboka ya des nations ya mboka na biso. Nani? Prophète Denilé
tout le monde a fuka match bolingo zonga makaba Denis non eza to sila na to sila makaba Denis ça la nzambe munene afrika na biso alobaka makambo asa esala makaba kitala mona okufa lelo to mo itala mona okufi bile ko tsaka ba commentaire lokuta on est journaliste ngana landa ba propos ya Denis alobaka teke tchala mwana okufa lukuta yemoka lekele susu wato lekakalami azamuta lukuta aloba bazongisa ba émission wana aloba bongo te wala ce que le salami par hasard azoluka bes de la nation abi pour ça lukuta tangu tchala mwana leki alobi ki azolota luambo aza koyebisa ba makambo ayemba mpona mboka oui même ngana koloba yango parce que rapport est entre ba vivant na ba mort soki obandi komona ba mort bandi kobimela yo comme des cinémas. C'est ça. Donc, pour le moment, on fait un prophète. Alors, il y a que Tchala Mwana Rokufa. Alors, il y a Boye. Le Rola, à ce moment-là, l'homme a tombé mélaillé. Et le Rola, il y a Tchala Mwana, à comme des cinémas. Mais même Tolobi, à go, et ça, de l'écité. Mais il y a Zolé. Pour les moments, ça me tourne comme on a Magamalobi. Bon, il y a un lobby qui n'a prophétisé déjà pour la maman. Alors, il y a Bongote. Ce qui moyen Zali, on a Lukango illustré image. C'est ça. Alors, il y a Bongote. Alors, il y a Bongote. Et ça le coûta. Mais est-ce qu'on considère que tu as la main à Koufi, ne à ti ma pêche Paulette, dans la salle à Koufa, à la bonne de la ponaille, alors qu'il y a un place. C'est du mensonge. Papa, donc, le prophète Ouana Nyonso, Babongo la mitema. Basé belé. Basé la combo, basé la vraie zambe. Non, c'est sous Michel Moussous. Obi que Bombo Kojak avec un papa Ouera. Oui, oui. Frère Sona Bogar Wana. Obi Kabongo la motem. Oui, na ba témoignage na TV. Témoignage de 5 ba chef de poule. Batou na ye. Est-ce que on s'en souba ba Kamboy? Abi non. Flamme kapaya. Oui. Abongo la motema. Hein? Mais j'ai traité le bilobi awa. Atobongo la motema. Bon c'est sou papa belle sauvage. Aboy ba makabwana. Belle sauvage azaka danseuse. Oui. Na yamba ye même. Na za même tena ba cdn sikoyo. Mukomsu to kotanga pe na chaîne. Bandeko, mutu oya komi kati na Yesu, makambo ya kale leka. Alléluia. So mona to continue ango. Baza ba frauder. Ça ka bongo la muté maté. Ta bongo li muté maté. Lukuta. Peut-être na ba prophète na bango. Na bango moko, ba yebi ba maison bazali. Ba yebi ba maison bazali. Papa fait ça. Moi qui suis par curiosité, pasteur Vincent, pourquoi tu as mis à prophète Konde? Pourquoi il y a un fond de succès? Il y a plein pourquoi? Aux autres, la même question. Pourquoi il n'y a pas de car? Non, il va y avoir Luka Kondo Tunaye. Non, Luka. Mais apparemment, on est sérieux, tout ça. Mais Luka, pas de bamisé, il n'y a pas de pas d'ani. Pas de bagarre, pas de bisoté. Pas de papa qui est là. Pas de bagarre, et pas ya nanini. Na. Attends l'église à chaque vernoté. Tu m'as dit, papa, qu'on a la père, pasteur Bastard. Tika papa. Pasteur Bastard. Tika papa. Bisotu peto, tu encadres Bastard. Tu vas le temps à bango. Les gens, tu tombes à terre. Basa basali en zambe penzate. Misala bango, ils sont mon sama. C'est ça. Ils sont mon nana. Bato mili mon bango, ils sont koufa. Balanda batuana nyonso, on va se bomisa bango. Bana ba pasteur. Oui, balanda ba prophète wana. Merci beaucoup papa Vincent, merci beaucoup. Vraiment toi qui es vers aux dans l'émission, l'émission Moro, tout ça là on a souka ya mbula les a vraiment le 27 décembre bon là vraiment car lelo. Après on a bon ça suit l'émission sur pasteur Vincent a souhaité bien ba meilleur vœu avant to kota en 2023 pour kitoko pour papa Vincent pour ne sait pas maloba malamu pour na ba na nzambe nous ça à travers le monde entier. Tu capable profiter ça moté souka mbole là mo pa ya bana ngati soko lingi rapidement. Eza suka mbula na bandi ne pa na bino moko nanu. Pe na leke pa ya eska motema ngela laka. Mama bene tipatoka. Ma chérie, ma bébé, Makbe. Nzamba pambola ye, eska motema ngela laka. Nage pa ya bokilo nga Marcelo. Et puis ba nanga nyosu ya vin de Bereka. Ba nanga nyosu ya ona bota ba membre ya famille nangai. Fa makela nyoso babona na biso. Na leke pa ba nanga ba sabongo na poto, pe les États-Unis, na pesi babona ne pa ya et pas ya papa et pas ya frère Lievin. Alléluia. Motema ya mama Gigi. Parce que est-ce que moto ya mama Gigi la laka. Oui. Nzamba pa mbola bino bona na bino, na leke pa ya Sylvie Kigalu. Malgré maman na bango tu kufa. Condoléances. Mais condoléances mais bon na bango.
pas moi, c'est moi aux États-Unis. Moi ma grâce docteur Joe Boboli Banda, l'homme de Dieu des États-Unis. Soki na Bosani Patrick Kamanda international des États-Unis. Papa Jean-Jacques Nama Pauline kuna pena na nini na États-Unis. Basé belé président basé belé na France na ke et pas il y a évangéliste dit mon fils chéri na Simotema mbula musuka mbula elamu pas moi sinaye maman Nancy mwana Popi Poupette suka mbula elamu maman Mati suka mbula elamu mwana nanga papa Nisse mwana nanga motema suka mbula elamu Ben Bassaoula joue. Yo bro ibango bana Ben Bassaoula joue José Bassaoula suka mbula elamu pas ya sœur nabiso Rit maman Rit suka mbula elamu Sœur Mirae Samirei Sukambule Lamu pas ya naleke pas ya Sœur Balbi Sukambula et Lamu na bosanité ma fille chérie aussi Mimi Tomadouta namba na papa Yava Sukambula et Lamu babona na bino vraiment basé belé na ke pas ya mona nanga en Angleterre Esther Mabengle diamant noir na bokilo nangai na pesa masuka mbule lamu pa ya sœur Anita Patricia suka mbule lamu sœur Arlette suka mbule lamu basé belé vraiment sœur Cynthia mulandi munene ya Ciel Ouvert TV na Suède sœur Cynthia suka mbule lamu bonane na yo Jonathan Manzila mon frère yabino ngana suka mbule lamu na Afrique du Sud sœur frère Gires Mobali ya sœur Micheli Sukambule Lamu na Brazzaville pas ya Pacifique ndeko na ngai frère Pacifique Sukambule Lamu bino nyonso na na ten combo na na ten combo te ba Sukambule Lamu pona bino nzamba bokas bon so pambo na bino toma na pembule ko banda na ndega malamu au nom de Jésus Christ. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela to ke ne ver pe abozina na émission na biso papa Vincent. Tous les sous les logos moraux qui sont sous tout ça les analyse dans notre raisonnement qui pourquoi le voyez ça la macaque papa tout le monde va misser les bisous profanes ou bien un messien populaire tout le monde sur bazar va prophète sur bazar banane sur va lobby les kambuna bango pour na bango mo ça les maca neti maramni so to songi non na to songi sima tout le monde a kondo atika biso papa tabule papa le tumba simao alba ke mukona okufa kaki robeta. Mais tout le monde a fait quelques bêtes, après mutu nanga bossa lango monument, tout le monde a fait basala monument. Mais en lobaki. Après voilà tout le monde dit papa we mbanda iko loba makamuke. Un jour na so na oyemba na mona na mata. Un jour na okufa na scène. Akufi pe na scène. Ba msu va le bébé mais lobi tout le monde nani, tout le monde qui nani papa. Arafat Parobaka. Arafat. Azako préféré. Après que akufa bona moto ba akufi pe na moto. Tout le monde dit papa nani nani. Bossa mutu moko. Ba fo mari pasaki leki ya lomo makiadi aimba banzembo ya balinale mokilité balingana kufa voilà aiba kufa akufa lipeta baimbi balinale moki balingana kufa ki to montu madilu système ayemba ki boko lukangai boko lelangai al patino pe suso ayemba ki mama liwa na yeke na otika bino na okenda kufi mais ya suka o to mona papa Vincent Gims, maître Gims, alba qui a lobby pour la liwa na biki au kufa insécurité vendredi. Maintenant les salamité mais au moins un jour paye salami au kufi vendredi. Papa Vincent to benga ba na baza ba prophète. Bon, au moins ba musicien ba sanga na don. Don ba sele ke zanzambe mutapesa bango. Parce que musicien ba ba makambu et sala makape. Adwele ga imba ke atandele mukile ko baluka. Oui. Atandele mukile ko ningana. Et salama. C'est ça. Ndombe petum. Aimba yepa beke atandele mukile ko baluka. Bana mike ba kotana bibembe mutakufi pembele misike za kobeta bakoma okentina sanza atandele bawaki bakosekwa. Donc salama pe lo oyo mo pela pela mutakufi awa misiki batane comme fête. To somona ngo. Alors do ba yembelaka. Eza doya satanate parce que don na talent ezali otaka nzambe. Papa na malam. Donc na tala e otaka nzambe. Mais bango bakamata ba likabo nzambe pesa bango. Ole bazo kusala nzambe ba tribiango pa ya Satan. Pe bakoma ko signer ba pacte. Yako monaka bandaka bangaka bakotaka ba loge bakotaka ba marché bazwaka ba yebisaka bango déjà. To soki ba yebisi yo te
mais soko comme na suka ya succès na yo bademba noko loba na yo tozo ko zwa yo papa ça est-ce que c'est d'abord ça sous mission mo munene Pepe Kale et pas embara avant kufa embara ma nzembo embara pona liwa na e te Pepe Kale embara te embara nde mabele zaka nzemba lutumba nda benga kai pa yemba oye mabele to kobaka kaka soyi mabele to koyamba biso voilà wese nzemba lutumba mabenga Pepe Kale pona ayembele nzembo wana donc ngapela zaka pe moyembiti oui ngapela zaka moyembi alors mukono beta na robeta c'est moi zanga susu sur la commune avant repentance ne sortu makamanga na salaka ngapela yemba pe OK babwaka pe ngai pe c'est ça ba sepe ko bwaka ngai oye bien ngo OK alors banda ko boba kota kawana ne ba eso makambo ya solo makambo ko komela bango mais ba ça ba prophète te mais ba ça na likabo ya ko ba réalité c'est ça osomona bamse ba yemba ka réalité ba makambo ba ba yemba ka et ça la makape ki ko salama mais ba kamata likabo na bango ba personne pas ya Satan et ba siné ngo ba pacte ba ça ba sacrifice du sang. Alors, comme vous avez conduit pas à démo, parce que démo ne va pas faire bango, baba kambuana. To banda ko bakotaka, ya ba mandona, ya banganga, ya ba loge, to ya ba kisi, ndem temso makamwana. Parce que comment ça te que le diable parle à ba makama solo? Oui oui. Le diable aussi prophétise. Oui. Mais le diable zaka prophétiser et zaka divination. Parce que il y a une grande différence entre la prophétie et la divinité. Oui. Donc, on va savoir que c'est divination. Kobikola, mais ça prophétie. C'est ça. Au sommet, hein? Donc, tu as kobikolo, azo soma solo, mais tu pas nzabete. On dit la démo. Fungoli sous. Ndenge ba prophétie mingi ba osala le. Oui. Fungoli. Ba tu confondaka. Ndenge mo pesa na différence entre délivrance na exorcisme. Ba ko exorciser yo. Mo ka ça va délivrer mais délivrer oté. Quoi exorciser mutu et ça délivrance c'était. Vous ensuite contre la profondeur il y a la différence à makambo. Voilà. Papa fait ça au quotidien muzino les sous sa makasi mais Clécine on va nzambe ba comprendre pourquoi ba musicien ba prophétisera on est comme bon. Mais ba prophétisera te mais ba ça ko ba ça ko prédire. Makambo comme la bango et ça va divination parce que dans le bien moi waté pas banda ba so kota. Ba tozo fréquenter. Ba ça mo ketala Kalamingi te to kozwa yo. Naninga boye. On peut faire bato mosusu. Même Michael paye. Michael paye beka okende. Osomona. Donc ezali pa pacte baba signaka. Alliance baba sala. Ne ba yebsa bango makambo comme la bango. Yo moni balo baka yango. C'est très important. Oui oui. Voilà, parce que mutoyo a comme na makambo molimo ya likolo. Ba milimu ba koto ya kaye. C'est ça. Même na kota bunzambe pe zalaka. Osomona, je sais ça ko bango na kokende. Oui. Après me comme ça tu na ko fona ko c'est quoi. C'est ça, alba ki. Osomona, mais c'est musicien té. Oui. Na Moïse. Oui. Aseko lo bango. Moïse aloba ki ango. Si maiko pona Josué, yom to remplacer ngai. C'est ça. Eli. Aloba ki ango. Azako simanango atekeli ba pouvoir le pa ya Élysée osomona donc mutoko na makambo molimo ya au niveau ba apparition ya ba esprit et ba nosalama po ba ibsa yo oyo zali pe le foot yo kozwa yango moni ya bango saka milimu ba ibsa ka bango yango moni ba lo bakango et puis mingi za kapena sombo baba ka pe liwa même Kofi passé ko lo banenga kufa obosani yango et par dans le babilo kwa bongo et ça il faut tamsana bango voilà. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela pour koti biso kana alors to sengi okopa ma okupe biso bidon koti si biso na muzindo makasi papa Vincent ya suna lelo ko moko mukie poto kata na biso émission papa Vincent pourquoi bino pe ba homme spirituel pasteur bo prédéral liwa na binoté bolo ba ngote mais ba ngo esala ma bino bolo ba ngote liwa ya mutonza même tayebaka mais so pensambe alingi azwayo on va nous sentir. Yo on était basé mingi nzambe avant ku famona à préparer église, à préparer famille na ye, tout ça bani parce qu'ils ont senti. Mose a dit avant kufa, aloba ki ango. Ozokanga. Neko sanu ba to belonga na ye baza basali ya nzambe, baloba liwa na bango avant une année, 2 ans, asima na ko kufa. Mais Gilles wangata
auto kufana alobara pe na une église andolo balbaki na voyage na ke mobembe mulai ah mingi balbaka na zo voyager somo ni mosala nzamba zo akomo beta sur voyage mobembe moka musika tanso na kozonga sikoyo te banini peut-être ça ko sakonatina ya kozomane pa ya nkolo biso nkolo mtasoka biso toyena kana nzela bato wana te voilà merci beaucoup Patrice Makela moto azali na bibliothèque ala mystérieux ala pe l'homme paranormal pas ça Vincent vraiment to sepeli makasi alors on est lobi to senga ki okopa mai question na babilo to tourner ya biloko miki opesa biso biloko miki mais opesi biso bidon vraiment nzamba pa mbola mais pas bolia bo tonda te nzamba pa mbola vraiment badona vraiment nzamba pa mbola ope biso beto bénéficier ba grâce wana nzamba za lokum alléluia papa fait ça tourner presque na suka mot de la fin pour na émission lelo et pour na fin de l'année mot de la fin bato wala na kabiso toi na posa bo s'abonner bona na kabiso bona ba chaîne oyo eko edifie bino talaka mbaka maboyi kitoko trop eko za mingi malam merci na mission salamaki la fois passée botala ngo mwa mingi nzamba pambola bino bo partager bo like bo aimer ko sala bongo malam bo landa batu wana te balinga bino te bo landa bango te bo sala pe ba kamana bino te ndenge ndeko papi gena no bana opese mbote mingi nazalaka moninga na yo te pe na kotiko sala moninga na yo te bo sala baninga na bango te bo soutenir bato mitema malamu oya kobomisa yo te moi kotiona nzela po ete opambolama pe na suka o hériter la vie éternelle nzamba pambola bino suka mbule lamu po na bino nyonso tout que le Seigneur vous patafiole na lingi bino mingi na kombo na Yesu. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela na ndenge disposaki temps na yo pour ko édifier bana na nzambe nzambe ya biso pe ya lola pambola pe yo azana yo. Amen. Merci wanezaki ko kabona na biso na émission ko nzambe pambola yo mutozwa ki temps ya kolanda émission na vidéo bande na ngoti na suka nzambe ya lola pe apambola yo na fin de l'année oyo nzamba sekisa yo na fin de l'année mama malamu eko kisa makati na yo vraiment to comme na suka merci beaucoup na bana na nzambe nyo surtout baza partout dans le monde entier oh bazara toujours na sema ko le basel ya nzambe pe na pespe limbisana na pespe mbole la me passer Maria mais na Belgique hein. Et puis pas Coco Ping Pong mon fils star na biso Gabi et Yamba suka mbole la on peut banambula malam nzamba pambola yo. Merci beaucoup na bandeko surtout je suis Luanda nzambe ya pambola yo ndenge ozaki temps ya filmer biso na émission oyo merci beaucoup na Sephora Makela bandeko na ngano surtout j'ai fait ma fita Audrey Makela Chris auto banda ba na CLV TV il faut vraiment Sephora Makela Jade Nganga Mayele azongi la bien abimi lauréate hein alléluia azuba poe kolega batonyons oh ma fille cette belle fille ngakona pambola. Merci beaucoup na pesi frère Basaoul Ajou kuna na France na pesi vraiment mbote pe merci bonne année na yo na pesi bandeko nyo surtout balingaka pesi Oliver TV papa Ferdinand Makela na maman Brigitte bandeko nanga moko koko nanga la pesi pe ba bonne année na yo place ozali sans oublier église Vaille de Bereka Mobimba basali ya nzambe kine mutu nyo surtout mutasuka la pesi ba bonne année ba jeune yo e kama mai pa nanga la pesi ba jeune nyo surtout ya Vaille de Bereka pe ba bonne année na bino famille Makela ba bonne année na yo vraiment sans oublier na commune Suka la reine mère maman Kondi gentil à Chimak Bekla Ibi Animaya la bande connue surtout Olga na pesibino vraiment bonne année na yo to comme na suka à la prochaine émission Borolanda toujours boza toujours édifié ciao vraiment faut donc ça bonne année quand la pambola bien ciel ouvert na nzambe loboko na tata esengwani likolo banina ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert